Mwana mobali oyo abeti koko na ye mouvement bon nga en tout cas na yebite batu basala judo mouvement oyo mwana mobali wana beti koko na suku babenga ngo kata guruma na yebite suku pe morote eza kaka ye moko te hein c'est fréquent na Kinshasa vraiment soki mutu soki déjà maman sa boti déjà donc maman donc grand-mère a sous na valeur te mwana donc petit fils ako finga na pe grand-mère a fingi to a beti pe grand-mère a tindi eloko uso ta yibi grand-mère alinga loba bwa bambi ata nzete asala ta boye e wana pe des apena feka eza vraiment pas si pe mawa yango zo mona biso ba jeune oyo tozo kufa na ba accident moko mortel ya mabe. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur e ana posa lisungi na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa un euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino banimero eza na se kota contact na biso assistance na yo et ozala lisungi mpona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso ozo ata likanisa kosala quelque chose pe osali yango nzambe apambola bino. Heureuse de vous retrouver encore dans notre magazine Buzz, la réseaux sociaux. À la présentation, vous avez Brandy Diba, double brassard, maestro, la princesse à papa, la perle rare, TGV Vitesse sa famille, Baxela Kangabongo, la princesse de la presse congolaise. Merci beaucoup à mon boss Alain Dele pour sa façon de m'orienter et pourquoi pas l'équipe technique, tonton Gédéon, tonton Corneille, papa Paul, est-ce que toujours qui n'est bien? Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez commencer à nous suivre. Cliquez à la cloche pour ne rien manquer et commenter, liker, partager votre magazine Buzz, la réseau
sociaux. Bienvenue dans votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Ezalaka wana toujours pour nous sabino makambo ya kitoko balobi buzz la réseaux sociaux nde makambo. Soko raté mitali yo. Congolais azanga mbongo lipa mais 2000 francs méga. Ezanga kate donc mboka eza mboka moka ba problème sur problème chaque jour. Oh ba kongo ba problème akele awa ndena kisasa. Olalio la muki likambo eboti, olalio la muki milinga, olalio la muki yindi kuna, olalio la muki oyoki makambu. Merci beaucoup na bato bara toujours makati pour nous partager buzz na biso na réseaux sociaux yango nde makambo na Nouvelle Tendance Télévision ezo salama donc toza toujours l'actualité pour nous pesa rabino ba nouvelle du jour. Alors justice pour Coco na ebité bandeko balandi. Il y a buzz dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez au courant de la vidéo, vous avez la virale, vous avez tambola, par-ci, par-là, vous avez partagé. Et comme ils sont mopés, mawapé, passe, il y a comme on a bilenge oyo, vous respecter les sous-sous, bako qu'on a bangoté. Vous respecter les sous-sous, ba parents, il y a ba parents na bango les sous-soutés. Ezalaki liboso bakuluna na minute eza su bakuluna te komi bana ya famille likambo ya koka mwa pasi pe mawa ya komona Koko place bana bazovanda na lupango pe lisusu ya Koko na bango moko po lelo Koko asala lisusu te atikala kaka na ndaku mama noko baboti kaka wana oyo atongi ya ngari o pa tongi ya ngari. Loko la famille kaka ndenge zalaka kaka famille élargie boti ti to se retrouver kaka wana. Lelo boko mona Koko ango eloko te bao ba kofinga endumba obotaki bi oboti noko na papa mususu oboti tata mwasi na papa mususu oboti yaya na bisu na papa mususu moye bo respect lisusu bo respecter lisusu Koko ango ezate mais soki Koko wana asomba lupango wana te azwa kalikanisi ya kosomba lupango wana te bino lelo bonga bovanda wapi bino lelo bonga bovanda wapi na yango avant to kota na kati ya ba conseil na biso avant to kota na kati ya maloba oto ko bakisa na sima na yango to kosenga na tonton Corneille ameka ko tshela biso video oyo ezo sala viral et sima na yango to kozonga pona to eba neng to kosolo na makambo ndenge zo kendele. Mais vraiment, on a souhaité vraiment bolanda ngona nubota la bino moko. Oya ko commenter bo commenter, oya ko pesa pe conseil, wana na ba commentaire bolobi pour vraiment eza pas si pe mawa. Coco, tira de descer a medição, Coco. Coco, eu vou matar essa linhaça. Tira da eu vou matar. Voilà, de retour sur ce plateau, Bomoni Ndenge,
mwana mobali oyo abeti koko na ye mouvement. Bon, nga en tout cas na yebite batu basala judo. Mouvement oyo mwana mobali wana beti koko na soki babenga ngo kata guruma na yebite soki pe morote. Pe bazo seka. Chance na biso na Kinshasa soki likambo zo salama mbala moko video. Na Kinshasa mama akwei video. Na Kinshasa mwana dindi na mai video ole ko secourir video. Na Kinshasa mutu batutie na grand car ole ko secourir ye to ko benga ta numéro soki pe ambulance to kozwa kaka telefoni to filmer na lo to mona nde mutu pena zo kata motema. Video yango wana preuve. Ba weli nini? Ba jeune garçon lelo baza na mbongo ya kokende Académie de Beaux-Arts pona ko dessiner. Mire na bango lupangu balobi te biso to dessiner ba beti mo art na bango etanke ka ba UPN ndenge ka ezalaka. Ba beti art na bango koko asepelite. Koko alobi bozo bebisela ye mire. Batu mosu bazolo bakutu c'est encourageant. Omoni ba jeune bazo beta mo art moko boye biso awa. So zaki mindele mbele bo filmer so pene. Excusez, je suis un peu enrhumé. Koko aza na kuitite. Koko aza normal. Amoni ke bana bazo sala makambu anormal. Pourquoi ko dessiner na mire? So pe ba dessiner ki nini malonga to yebite. Bozo mona na video koko azolo kota ntoto. Ntoto na lingala Poto, pardon. C'est en King Kong. Koko azolo kota ntoto, aloko ti ntoto na ye azo pakola, azo linga a effacer ba dessin wana. So pesa ba dessin mabeto yebite. Mais biso to moni kaka basala ki mwandambo art wana. Koko tanga azolo kota ntoto po aye ba ko pakola na pona ko effacer ba dessin wana. Nde sikoyo petit fils na ye asiliki amoni ke koko azo bebisa dessin na ye. Ole apekisa koko na ye apekisite simba koko bana ko beta koko. Sikoyo question eza royeba. Pourquoi ba koko ya mikolo yo to bana mikolo yo ba respectera le susu ba koko na bango te? Eza kaka ye moko te hein? C'est fréquent la Kinshasa vraiment soki mutu soki déjà maman sa boti déjà donc maman donc grand-mère a sous na valeur te. Moi donc petit fils a ko finga na pe grand-mère a fingi to a beti pe grand-mère a tindi loko uso ta yibi grand-mère a linga lo babwa bambi ata nzete a sala ta boye e wala peneza pena fréquent. Mais si ko e comme pena fara to ko mona pena donc ya fara pourquoi? Na bamboka msusu so bolembi déjà koko na bino boke tikata na ba homme de veillard avandi kuna soit bolo bozwelie nunu al kipaka e biso awa soki kaka mutako kisi 90 ans 98 ans 95 ans to boaki koko na balabala koko akomi ndoki koko akomi ko empêcher biso koko c'est rare au monde la petite fille azui kiti na ya pousa na pembe na grand-mère betelanga no lisolo grand-mère yo sala ki ndengeni grand-père biso kaka so kaka koko kaka kokisi kaka 74 kokisi nini âge boko avancé biso to komisi koko wana ndoki eza vraiment pas si pe mawa yango zo mona biso ba jeune oyo tozo kufa na ba accident moko mortel ya mabe. Ndeza bona Kinshasa soro kei na cimetière. Oromona kaka 2001, 2002, 1997, 1998, 2006. Jamais comme on a 1980 soki pe 1970 combien on a bazala raté. Cimetière mikolo etondu kaka ba jeune na ba jeune. Siko source ya liwa wana ezo wuta parce que tozo tambola mabe to parce que toza l'éducation ya mabe. Tangu bazo beta koko ndenge sikoyo epanzani bo justice c'est comme justice pour koko. Normalement jeune garçon faut bakanga. Ndenga sali bo repanzani les gens na réseaux sociaux. Normalement pédage jeune garçon faut bakanga.
tokosala siko ndenge nini eza pasi eza na batonton mosusu oyo batali bavideo oyo babibranda ngai soki ezalaki koko na ngai en tout cas nakofutela biye ata nazalaka na lifelu nakoya kotala yo ata nazalaka na Brésil nakoya pena obandela ngai yango bajeune na mikolo yo tozo comprendre te qu'est-ce qui se passe kozwa koko na yo kobeta ye morote ya modele wana kovimbisa elongi nayebi te mabe nini oyo yasali mpo kaka apakoli misusu kutu ezalaka apakoli mpo bozoseka nga kutu nakanisaki bazoseka ka tika kaka baseka ndeka ezalaka ambiance ya famille koko tika mais komi pene ya sérieux ko so boteli koko apena lisu litutu pene oyo mosusu mobali ne papa ya soki grand-père na bino abeta ye nanu te mais bino kozoya kobetelele mwasi na ye vous serez vraiment maudit. Il y a une génération haute, ça génération moro maudit. Ata lelo basi na bino bake ressemble pour bazo ba délivrance et ça passe. Sikoyo na yebite soki to resuka wapi mais nouvelle tendance télévision et kozala wana pona ko tali sabiso neti ngai pena na kolandela ngo penza to yeba soki jeune garçon bakangi to akimi so moya pa kima peza pete bo kimi la braza pi bitu pe ngona pe bakangi kuna pe DGS peso c'est la bino bo kimi la bo kende wapi na habite mususu okima ke yi Congo central ou swati ake bandundu ou swati azu avion ake Kolwezi Kito côté, j'ai pas vraiment aimé. Nga na moni vidéo et que mutu nyonso zota la vidéo wana azo modire. Même na ba commentaire na ba réseaux sociaux sur botaye zakaka moi non okozala modire. Nyonso wana za makambo o ye azo akimile azo sans le savoir. Mama ni mwana nini aronzima babetele mama bongo. Mwana nini? Soit disant koko ngwa ki ndumba ya ngwa lupango o mais soki asala ki ndumba ngote bino ngabo za na place kovanda. Toloba te. Tozoke de wapi to ebite mwana ngo azaka mwana ndako wakendaka l'école to azakulu na oyo asimaka machette to amelaka diamba na kwa na sima ndako to agene to ndenge ni tozo comprendre te quel courage eza pasi pe mawa eza vraiment pasi pe mawa vraiment na kosenga na ba jeune bayeba ko discipliner pe bakanda na bango to yebi ke toza susu makasi te bino batu boye koli ba jido boye binenya ko beta ka batu bokoma ko donc na Kinshasa il suffit qu'un garçon abibika ba ndefu akomi yaya donc ala Kinshasa so mo ka jeune garçon za ba ndefu misatu moi moko bibika ka akomi da yaya ba biso oyo jeune garçon komi ka mulaya leki yo suki awa donc amola ko beta yo aka beti mo libenda bimisi pake akomi yaya. Donc comme on dit ne peut pas se bouder pour habiter so comme m'équipe mouvement parce que to habite ba kanga ba club ya ba judo ou bien tout ça degeni. Lorsque vous partez pour na bokene ko yeko la sport bokene rande pour na yeko beta bato ndaku dans ce cas bokanga ka ba club de sport ngo Maître Charlie Ndundu na monga fula club na to habite yo po edikaka ba no boy. Honorable Patricia Bijudi ba yo mtokenda ko soutenir club à Maître Charlie Ndundu tozo banga. Et après, on appelle la balai qui me dit quand Kousouana, c'est mon petit frère, Aza ceinture noire. Donc, on a un lobby, ceux qui ont bêté un bata, donc c'est rare au monde, un garçon bêté un bata, avant de boire bien, merci, sir. Merci. Exactement, biso Zaradom, tu as bêté un bata, boye. Biso, tu as quand même mami. Qui te côté, franchement? Bozo qui ne voyait que le sport, pour éduquer, banda na binoto, bozo qui ne voyait que le sport, pour pratiquer les biso, on est dans ndako. Neti boye programmeur a pakoli ntoto na mire yo jeune garçon ozana courage pe motivation ya ko beta mouvement la grand-mère bamba na so beto landese likofi génération oyo vraiment population lobby justice pour koko na yebata komba koko ngote mais neti nga pena ko landela dossier oyo ça fait mal. Éducation, où va l'éducation? Où va le monde? Tu évites tout comme na souka. Tant de la fin, on va l'obaki angoyo. Tant de la fin, on va l'obaki angoyo. Bana bakobanga susu batute. Ba para ba koma kokunda bana na bango yangoyo te boy. Ça fait peur en fait. Ça fait peur. Bana mike mikolo yo. Conseil na bana mike mikolo yo.
babangaka lisusu te babangaka lisusu makambo te bana mike mikolo oyo komona bana mike donki bakomi likwa bayaya biso bayaya tokomi baleki okoteya mwana mokolo nini baleki na biso ya ba 17 ans oyo ya ba 18 ans okoteya neti nini baleki ya mikolo bayebi deja tout okobala pe lobi ape ba obali pe boye loko pa balongo soki esala te lobi divorce lisusu lobi osongi lisusu chez les parents sikoyo koyeba tu yango bino bozoyeba tu wana tozoyeba te eza ya nini nouvelle tendance télévision ezaka wana mpona kopesaka bino baconseil toza wana te mpona kobeta ntango bozomonaka bavideo ya boye ezosala viral boye ntango bozomonaka makambo ya boye après ntango bakokanga mwana wana lobi ake soki na ngenga na bulu ekomi leta tela biso likambo oyo me ntango ye azosala makambo boye famille eza wana pe na banza ete famille eza même pas na mo adi déjà mutu déjà zobeta déjà morote na koko boye bongo yo mama akosala nini mutu déjà zobeta grand-mère boye bongo ngai yaya kosalanga nini toyebi te soki biso nyonso tokota kaka kimbila po soko moni ya na biso azaka na munduki azaka lieutenant osali buzoba boye akotisi yo boloko peut-être po bobangi eza lisusu te beglise lelo etondika na bana basi bana mibali bazalaka te soki ya mosusu bakendaka eglise mbala mosusu bakoka kozala un peu malamu. Vraiment, naza très mécontente na on a sepé na comportement ata mokete soko mokete vraiment naza vraiment désolé ba tout pe balandi vidéo pe basape désolé po mutu moko talandi vidéo abeti maboko mutu moko talandi vidéo oyo aseki donc ngana komo komona pire espèce na mokili oyo ezande ba congolais donc fallait pas la biso ta batu mususu luka ba soto za ta extraterrestre wala bien mais luka ba ça ba congolais donc on dirait toende pena ko luka penza de ba problème na mokili oyo parce que tout va mal et puis ça commence déjà très mal. Naza vraiment désolé mbala sima ba oyo balandi ba vidéo oyo nde bo partageaka ba parents boye ba pe couper ça bana bino ba conseil moi nata ko mulai lokola poto yo mama otika lokola liboka yo mutobimise na mokili oyo yo mutobimise na mokili oyo ba parents boye ba ko benda bana bino matoi ya kokamwa ezala bana msusu ya ba 2 ans asimba déjà mbeli donc on dirait amonaka déjà comportement wana na ba parents nae otunie papa non comme ne makila tenten sikotana déjà mwana komba papa na makila tenten siko mwana déjà makila tenten bo abi de yake basimba déjà mbeli basimba déjà bo yo okeba siko mwana déjà ça déjà yanke bo mama la zemine déjà melaka déjà ba gena melaka déjà ba tirbo amena doki samo siko yo déjà mama la zeme o mela déjà gene oboti mwana o se présenter mwana pa bi komba tata na ona ni makila tenten mwana pa bi ne basimba mbeli nde pe basala rapé e comme na ngo viral donc comme na normal na Kinshasa to koma ko sala biso makambo comme na ngo donc soki pendenge nini je ne sais pas moi pas ko conseiller ça te comme ya mwana nga mo kata baby ya ngai e koma bongo ba parents ba koma bongo soko yebise likambu e comme ya mwana ngai mama soko mini mwete pe bote yo moi ko conseiller ça te to koma ka kotala kaka bo. Vraiment merci na balandi nyonso ya buzz na réseaux sociaux merci na tonton Gédéon nengozala rala pour l'encadrement pourquoi pas mon boss Alain de les prêtres Zakaka Yemoko tonton Corneille tous ceux qui est bien tout comme déjà na souka un grand merci Angela Bende maman na Jordan merci à toi Patricia Bijoudi honorable Simabana Monga Fula Malembe alors nako yebisa bino lisusu le 28 février oyo ekoyinda makasi botu na ngani ni meeting populaire ekosala mabongo na terrain Bouddha na commune ya Njili na quartier 1 bo ba bengisi bino boya vraiment ebele likambo nini ekozala wana donc maman Fifi Masuka autorité morale asaka kayemoko mama oyo mama Boboti mama Motema ya boye nan to mona te mama sunga ka sanko tala sima mama oyo amikomisa na yemo bola mama oyo azala motema ya ko sunga batu ko doki on dirait na minute to so benga angelou sur terre
So qui dans le bikaka ange sur terre maman Fifou Masukazana ange sur terre donc ange sur terre ye wana ne mutu oyo nzamba tiele biso awa abengisi bino vraiment ebele boya wana na commune Njili na terrain Bouddha la quartier 1 bozala wana ebele pourquoi pas président ligue de jeunes asaka ka moko Mardeche Nsele yaza wana pona kosunga biso le CGO a ça la ke bana base la bien balia bien batonda bien transport sur pendenge nini wana azaka ka yemoko parti kashama prêtre balobi Moulouba tendre Soroika Moulouba tendre la République démocratique du Congo et zabongo CG Patrick Kashama. Merci beaucoup na Fondation Charité Kaniki oyo esungaka bana esungaka batu esungaka ba veuve esungaka ba orpheline esungaka ba nécessité o bazanga place akolala ka Fondation Charité Kaniki eza wana pona bino nyonso ya boss ilus na boss nete bongo CG Elvis Kibala ya lobaki ya mbala simo boke kaka Fondation mengai CG yo wana kombono yango wana eza deja na boss nete Gode Kusuka yo wa mama na Samira na Washington na peso pe bambote na Luanda bongo na kopesa pe mbote na ngai na Rosa Kusu motema ya José Mabitazi papa na Winner na zaka kanabino pourquoi pas encore na Paris toza bongo na tonton Christian Kusu d'Acosta na pesi yo mbote esika ozali pourquoi pas Laetitia d'Acosta na pesi bino mbote Laetitia Diba Mayon na Gabon ma tantine wana batata na nga na bosa bino te Ramsès Lucas Marcela maître de temple Boudou na pesi mbote esika ozali prêtre vana moko nzeta mbongo pourquoi pas Mamisha Kondele parce que ça bijou Diba na bosa bino te boza vraiment ebele ba oyo bazangi merci na ba oyo nyonso bakomela ngai o ba mona raté numéro na ngai eza wana merci na ba conseil na bino bo continuer toujours kopesa ngai pe yango mtezo motiver ngai plus 243 81 840 18 13 merci beaucoup na ba motivation na bino ndenge bozo sala alors tokute na bino na ba vidéo o mususu ko sala buzz dans les réseaux sociaux nouvelle tendance télévision que vous allez toujours on a pour nous informer bino toujours bah oui tout droit papa chéri tout droit. Allez, restez bien, je vous aime beaucoup. Vidéo bien que sur les un peu stressant et nerveux, bino la souka photo seka. Yomo bikara ko seka oyope, ça fait partie il y a sport donc botika la malamu, restez bien connectés, scotchés. Nouvelle tendance ils ont baksa kaka. Allez, au revoir. Bye bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça des jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Dele Mikolo somme. N'habite Mindele on va payer bilogo va vous dire. Pour bilogo on va des solo. Mikolo va tirer poisson à toi famille, à toi problème na mututé jalousie car donc va produire en wana y anti-poison, oyope anti-poison. Donc benga Alain Dele à partir na yi ayimdeni oya ozwango. Nzamena nga pambola bino mi batela mboke comme biété batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson
Donc, toujours, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.